Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bisika nyonso tozwami. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Merci pour la bandeko nyonso au vous a connecté à cet instant sur notre chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Nalinga kaka to partager moi muke likambu oyo. En tout cas, naza plus quoi interpeller ba parents, quoi interpeller plus précisément maman, faisons très attention à qui tozotika bana. Tozotika bana na biso epai ya nani atalela yo bana. Faisons très attention, mokili ekomi okende mabe. Sur la vidéo, eza mwana ya muke. Papa ya mukolo azotia ye banane na ye na munoko. Puis ça prouve que l'enfant a déjà cette habitude-là de le faire. Moi, na déjà si a mesani. Na kotala kaka malgré moi na za muke mezo lakisa ke moi na si a mesani na pratique wana. Bande konanga to sala attention tika kabana no pa nani. Dernièrement, chez Irène Masiando qui to landaki histoire. Papa mobali ya maman tambolaka nu na kati ya ndaku. De l'autre, une autre histoire encore. Mon papa Azo à Luanda pour venir coucher avec sa fille en Allemagne, sa propre fille. Tout ça, attention. Oh, to yebite sokaza papa na ye, soki tonton, soki mobali ya maman. Moi na oyaza ko oza na ba 3 ans. Papa komisie moi si na ye. Pezo la kisake moi na déjà si a mesani. Faisons très attention maman obimaka otikaka bana na yo na garde ya nani mutatalelaka yo bana soki sorti wana eza important te mama yo moko garde mwana na yo mokili ekomi mabe